déjà déposer des germes de fleurs na bango pour la maman na biso Bernadette ou boyebi artiste et comédienne oyo atiki biso to komi na maman oyo bazo déposer des germes de fleurs na bango. Ordre de marche ya bakade pour la salle wana ordre de marche sili molula munene oyo ya promotion de grade toyebete batei na biso ba pasteur na biso tobe donc témoignage à maman na ngala puisque sur la groupe choc au Kenya artiste mieux sur la groupe nyonso na base badala libanda balandi baza boya pona malamu na ye so bazaki mabe ali tombe to yate et par après d'ailleurs au kuta là on découvrir que maman a vraiment moto yeba ki ndo barazate pona nini l'air de ye pour maman il y a un esprit à pardon avec vraiment l'esprit à pardon, quelles que soient les conditions. Et puis, nous savons que nous sommes là, il y a quelqu'un de retard. Imagine-toi, tu as la collègue de travail, tu as la tête, l'avant. Aïe, bon, partie de ce que nous avons dit, c'est retard. Tu vas dans la répétition 8 heures, de ceux qui savent, répétition la mission 12 heures, il y a 11 heures, au moins il y a un c'est la leader, leader, je m'excuse. Donc, et puis, comment ça peut gagner l'artiste de ma vie, au moins, article de la pièce, leader, je m'excuse. Pour nous, la bonne amitié, Gamon, on au cas. Pour nous, il s'en va. Imagine-toi, tu as monté ma maman dans la gueule. Pour maman, il y a un golo, Andi Mamoussala, Nabiso, Asala, Nabiso, Moussala. Au moins 2 semaines dans mon vie. Quand il y a des gens qui ont été, qu'est-ce qu'il ne va pas? Dès que le téléphone avait sonné, il y a où il y a des émissions, Bissot qui a sonné, vous allez voir, dites-nous. Ma canne, c'est de me voir, ma série, ma tournage, au quartier. Donc, mon maman qui est active, après, vous faites ma photo. Vous devez regarder dans le voyage. Merci aux amis ensemble dans artistes nous sommes comédiens basés dans la mission merci vous avez qui est en train mais et donc il y a madame papa raté et donc madame papa raté on les découvrir et pas na maman Bernadette pour la tiki biso awa on est madame papa raté et biso et so raté témoignage moqué pour la maman Bernadette vous salez Moussala Sikamoko moi ba mot de circonstances mais ça la bien moi en tout cas le témoignage est belé sur la bien le pesa on siko to kota la petongo maman oyo azaki vraiment maman pour na biso asali ya mingi donc on a koya na répétition na za na bon à transporter ne ka maman nde soka zali na ozonga la transport to ko ke tournage loka relier zate maman oyo a contribuer na biso to relier en tout cas zaki maman pas pour ta qui coupe malheur naé en tout cas il a qui biso au pas na so ke donc na kota bona bandal mais bi ke na za na mata mona bandal na bon à transporter to loka relier zate ah to ki maman pas maman Bernadette to to koma kuna lokuta ozanga te okozwa vraiment transport na mais peut secret na yo en tout cas maman ko silka te azaki bien na mutu nyonso même bata groupe mususu so landi o ka témoignage ka ya bien toi te venir très bien ah maman en tout cas ndé ma zo molimo ya pe na kimia ozaki maman opena sala ki
Merci beaucoup. Mes condoléances na yoka na baton de président Sami Mokili, Azan Libanda, José de Londres, Batu Belé, comédien Belé, Azan Libanda Mboka. Moi, mes condoléances et ça la bien. En tout cas, remercier Bango, président Sami Mokili. En tout cas, ça les Belé, la matanga Oyo, José de Londres, Bengaki pour nous présenter sur la condoléance. Puis nous aussi merci na Aminanga Azan Libanda, Netimado Kinselo, Motema ya César Lupemba. En tout cas, pour la contribution, il y a un Claude Nassala, Guylaine Nassala na Paris, na Vienangai, Makila Daniel a soutenu Ngai pour la contribution. En tout cas, on a passé à faire son beauté, au Benga Kibiso pour la condoléance. En tout cas, merci. Matanga Ezoleka bien, peut-être Kundaye bien avec honneur. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Mes condoléances Nanga le plus sincère et Ans Luzolo passe aux allées vraiment bisous au père de maman Bernadette. Naebi qui attend la musique, tozole la nabine longo maman Bernadette. Oh, c'est là qui artiste comédienne, lokola biso, lokola yo, lokola batnyonso, lokola Amanda, Clarisse, Doinangai. J'allais comme talk sotam sa micro pour namoni. Artiste baza vraiment donc belé. Bonjour. Bonjour. Maman ngana monio awa moi témoignage moké pour la maman la biso Bernadette Atiki biso artiste comédienne malgré tout balbake théâtre c'est la musala moko boye soki ndeni ba mona musala ya bato moko mais maman la biso pe s'inclina ki na kati ça pe musala yango lelo sko Atiki biso moi mon de circonstances moi témoignage pour naé et musala bien. Bon, ils ont vraiment pas si peu mawa. Maman na biso maman Bernadette, aza maman oyo to travailler ki na un groupe moko. Azaki na bolingo, ayebaki ko sangisa. Azaki vraiment maman. Ce qui même moi na sali mabe, akobenga yo a reprocher yo. Mazongi sio kana sa makolo na ye. Alaki se ki biso ba comportement moko ya bien. Donc ils ont pas si mingi ya loba fo mezo zalate to perdre maman oyo to monaki lokola maman oyo aboti biso. Eza pasi mingi na ndenge faso liwana ye penze ye eza pasi mingi donc na kokatenga kundela za bona malade nazaki perfusé na hôpital mais na koki donc émotion na koki te na bina tsaka makolo na ye kotala vraiment soki eza ya solo mais na moni pe ba photo na moni pe donc eza pasi mingi vraiment. Paix à son âme, beau comprendre l'émotion de Colombie, la tristesse, le père de maman Bernadette, qui cher pour Nabi Sonio, Sogéri comme texte vraiment, et ça la passe, Penza Makansi, Ans Luzo, les autres ça la passe, donc Tozo qui Penza pour nous perdre encore une fois, te perdre du sous artiste, mort le sous donc trop et continue sous dans le monde de théâtre, et ça vraiment passe, mais paix à son âme. Artiste baza ebele donc sangwa maman Bernadette Atiki faisait passer dans monde toza les sous ana ndeko na ngai dinola donc passe vraiment ils a trop papa dinola bonjour un monde de circonstances moi témoignage pour la maman la biso Bernadette Atiki biso ça la rane musala moko ils a vraiment passé habité bon mère vraiment nazana mingi ya loba pona mère tellement na yebaki mère bandakala na yeba pena mère bandakala po so lelo pe to tangi ba mère batu babandi théâtre kala maman pe ma Berthe za parmi ba mère babandi théâtre kala mère mo muté en bolamu mère moro azara vitesse tene ba maman misusu to tikana na bango po ba loba trop comprendre mais azaki maman moro bien maman moro très gentil maman boboboto soki azao no sentir que maman penza maman ya bana zali ezala ya komela to moi ji to moi nini vraiment mère abanda kabulati ko biso to aki ko ya na groupe na bango na Sami Mokili azano na kin avant voyager to banda ya ko aider na groupe mais to maman Berthe azaki kaka tant on a regardé sango wana vraiment on l'a validé à Bengao maman Berthe a koufi et ça l'a passé et on va le barrer bata malam bakenda ya mabe batikala surtout na monde sauf ma théâtre ba maman mité ya mabe bazali bazali bango bazotikala ba maman oya malamu bazokufara so ba artiste tolela kana baye ba olela place ma ezali biso to ya rapport to pesa 5 eza musala na biso
na pesa ka mi condoléance na famille na président Sami Mokili pesa na poto ba comédien nyonso ba na poto na bike bango be kuna matanga ezali pas Sami Mokili mama sa tu ba fanda ki wana ba masa tu ba 2000 ba ndeko nyonso théâtre ba sangana ki na poto pas Sami Mokili ba fanda ki biso pe awa totika ki la validité tozala ki na ye tina suka tina lelo to ke tika mama na esika ba sombelenga na bisaka ki. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup. Mot de la fin na yo. Mot de la fin na ngai na oloba kaka na famille ya mama Bertha tina bika tiki bana nzambe kaka poye aleki nyonso sans nzambe ma plein nzambe atika bango te a soutenir bana na ye azana libota na ye pasi oyo esali bango po oye bango fozaka bango mais to senga kaka na nzambe a soutenir bango atia bango loboko na kombo na Yesu Kristu. Merci, amen. Merci beaucoup na sepeli pour l'intervention na yo. Merci. Président Lost Monio a présence na yo et ça lui fait biso bien parce que maman o atiki biso asala musala oyo sala na ngana sala ka o yebi donc tozoki lisusu encore une fois théâtre perdre susu mutu mususu ya munene tout etika lisusu un mot de circonstance to témoignage aux alango pas ya maman o la maman la biso atiki biso maman Bernadette. Merci d'abord na ndenge aborder ngai. Je crois que beaucoup plus tosenga toujours bolingo entre nous, surtout dans le monde artistique. Oya kufi zalaki moko na biso, oya ko sepesa public, oya nanga na minute oyo. Alors ndenge ka lobby eza trop munene na monde na biso lisusu surtout elle n'a biso to perdre trop. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Si ce n'est que rendre gloire à Dieu, Dieu a donné, Dieu a repris. Tout peut essayer le Kumu, mais du moins passionné le Noirano-Quitté. Vraiment passionné le Noirano-Quitté, surtout dans le monde de l'art. Dans le monde, place, il fallait maman Bernadette Azala. Bien que Moutouna soit remplaçable, mais Moutouna complètement donc voilà, donc compassion Kaka, surtout condoléances à la famille biologique et puis la famille artistique. Aux autres choses, on jouait dans maman de film, jouer pendant maman film, posant la carte, passant beaucoup de scène. Malheureusement, on a eu l'occasion en athée, mais je sais que c'était une bonne actrice. On a presté qui tourne au public avant ces planées. Cassela Etienne, malgré tout jouer ensemble, mais du moins, toute la famille, voilà. Moi, les condoléances, on a bateau Hollande, on a Congo, à Lobby TV, chaîne, il y a Boss, il y a Clarisse Plasma. Bateau Hollande, moi, mon des circonstances. Moi, mes condoléances, moi, bateau, et ça l'a bien. Voilà, nous avons condoléances beaucoup plus dans la famille biologique, il y a maman Bernadette, parce que sans famille, on a Alngaza na Mokilité. Ensuite, la condoléance dans la famille artistique dans l'ensemble, et puis particulièrement, côté d'un biseau, comédien, cinéaste, consort. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Merci. J'ai comme scandé dans le qui est artiste baza donc belé maman Bernadette Azam Moutou Alinga qui vraiment na batazaki vraiment maman ba témoignage na sur bozo yoka maman toza sous on a maman na biso diamant donc après ça biso peut-être moi témoignage o ça pour la maman na biso atiki biso trop muneno ekoti sous na monde du théâtre donc ça vraiment passé choquant mais malgré tout toza sous les locaux ça parce que nzambe mtazwa après ça ka abotoli toi na locaux ça la maman na ngai moi témoignage pour la maman na biso Bernadette. Bon, liboso na merci ndenge opesi na parole. Yami balé maman Bernadette azaki maman o etoyebaki. En tout cas, je vois bien car ma parole na bien azene simple. Azali maman ya mutu so dans l'accès qui maman est vraiment na musala. Azali maman moko malgré nga na zona nga chanson jouer na été mais demandé quoi vieille azali maman moko donc azali bien na batu nyonso donc azali maman ya batu ebele. Et moi ma condoléance na ba famille na biologique na bana na parce que atiki pe bana atiki bakoko moi liloba moko oyo koko bondi samitema na bango fortifier bango. OK, la condoléance na liboso na opesa na famille na ye. Deuxième condoléance na opesa na bana vraiment nzambe
oyo atikaka bana bitike te azala nzambe na bango akutana na bango parce que bible lobi aza nzambe ya bana bitike donc nzambe wana azwa mpenza soin ya bana mama Bernadette asunga bango ntina suka do aprotéger bango na nyonso parce que mama bango azalaki moto ya bato nzambe atika bango te vraiment nzambe nanga asunga bango asunga consoler mitema oyo nyonso ezokaki. Amen, amen, amen. Nzambe oyo abomba ba plasma oyo ba perda pe papa na bango batika bana bitike na sirke abomba pe bana mama Bernadette ozala na bango osala bango pe ka ba ozala kanda sala pa ba plasma la pembe nanga na monde toza soutenir papa nanga Robert un mot par rapport à maman na biso atiki biso et osala bien. Père son homme alaki maman moko bien navanda na ye pena trop te mais moi ngonga mwa muke ndenge ekomeli biso boye na otala nde pasi ya présence Sami Mokili ndenge azolela asabengaki ke bozalazala wana za mama na biso et puis na groupe ya Sami Mobimba lisolo nezalaka ya bien donc pasi na motema ya kozanga mama boye biso na bafilme tolukaka mama naturel watie maquillage te mais tozangi mama parce que baremplaçaka te donc les condoléances na famille na ye na groupe ya président Sami Mokili tozolela na bango elongo biso ba comédien tozaka bongo toza uni tokabolaka te soki ka toyoki mbele beti toyaka pena biso tu tofazaki ensemble awa lelo mpe tozali ti tokende kotika mama na biso donc toza ensemble toujours. Merci beaucoup papa Robert, merci pour l'intervention na yo. Je Kobetox na sir tozo continuer karapo en tout cas vraiment eza passe mingi ko perdre mutu munene ko la maman donc eza passe c'est choquant tozo kokate mais to sa nini o ekomi donc nzambe moko zwa lokumu apesa ba batikali makasi abomba bana na ye abomba ba famille na ye azana na bango apesa ba mutema munene ko supporter po eza passe oyazo oya kutana ngo na nte akoyeba passe wana te ba biso ba place moto kutana ngo donc toyebi passe wana. Bonjour papa Nangai, toza un artiste na biso ya Figui des Stars au président Baptiste solo. Donc papa pesa biso pe moi mon diko circonstance par rapport à trou mundene o ekoti lisusu na kati ya théâtre to père de maman na biso maman Bernadette. O pesi pe ba condoléances na yo na batunyo so bazolanda yo pour famille ya théâtre nde zoki lisusu. Pardon s'il te plaît maman, on va le mot français, on a pas en français te. Pour on a le batam sur yoga te. Pardon s'il te plaît, je voulais savoir quelle démarque. Vraiment comprenez les adore ba comédien ba les la mutuna bango na comédie donc bon mon ils sont normal ils sont normal ba comédien ba les la mutuna bango na comédie ndenge ka ba mission ba les la bango na banzembo ne pas les lipe maman Bernadette na ma comédie na ye wana après ça biso ka moment de circonstances c'est là où to lingi yango wana. Bon maman zaki bien maman zaki gentil na mututu et yaki so kutani na le ya tournage donc maman oyamba bino calme. Donc Yamabe et pas maman, bon, pas nanga pena na monité. Souvenir nini a bien oyo etikali oyo ya maman oyo zo garder au joie déjà chance de rejouer na scène beaucoup tani boye. Bon chance wana pena na jui yango pena te. Mais natala kaye ninga jouaka bien. Donc quand na otoloba maman malamu maman eboso la vana na ba ni calme quoi. Un monde de circonstances pour la président Sami Mokili a perdre une bonne actrice na ye. Bon, les Arabes mes condoléances belé par président Sami Mokili, président Zayabiso, biso pe ba na ba auto tikali makasi kaka to lenda po eloko ke ka toujours liboso quoi. Merci beaucoup. Papa Fleury, moi mon des circonstances par rapport à maman la biso au père de maman Bernadette. Ozaki artiste na groupe ya Choc Mokili à président Sami Mokili leader. Ouais, à l'Ibosso, on a repéré mes condoléances. Le groupe Choc Mokili. En tout cas, mes condoléances ici sur le président Sami Mokili. Mes condoléances sur la leader. Pourquoi pas la Fiston Baptiste? Président est l'eau encore. Mais la Rolo Bezaraka, Azaki Malam pour la Bissoma Bernadette, c'est une bonne actrice. Et puis, ceci car te perdre moi tout le monde art
ça le souci tout le monde a se représenter à Walelo. Moi souci vraiment moyen le exactement pas si vraiment ils a pas si vraiment Jerry Kobetox to le banini pas si vraiment tozoki li susu donc tozomo na déjà Corbière et so poussa na pona ko mema nzoto ya ndeko na biso pona ko mema na dernière des mères c'est vraiment choquant et ça pas si to le banini vraiment tozoki li susu encore une fois et ça pas si to le ko sala te mais bon mobile mo bon na ne Corbière et so kota déjà pona mema ndeko na biso pona on a dernière demeure en tout cas paix à son âme pour tout le monde ici sur l'unité de Kolo Banzambe mtapé saka abotoli mais Zamba bombaka bana na ye na kimia ata la bana bitike o mama tiki po ezala bien na bakoko na ye.